na côté ya carrière ya football na bandi bale na ngapita po ba découvrir ngai na matete na ba 68 ouais voilà ils ont une équipe mo biso nyoso na ba fait bobo ba na pour fait bobo qui vraiment joueur était azaï gardien. Ah bon? Ben oui. Après défenseur. Ouais, comment neuf? Ah comment qui parce que to comment il beta ba match na biso na ba KBA na ba to ke belé ba Frank ba Esobe oya uta okufa nani ade Esobe a mutamakasi wana. Soko tuni Jean-Paul Ngambe a obetelo masolonga na obetela yo. Ozomona. Siko bolongwa ba humbu boko na matete. Oui, to longwa ba matete to ye yolo. Tana ki pesi. Ngai na Chikito tozali ba cousin propre. Chikito comment? Mais oui. Toi ba cousin parce que son père c'est mon oncle. Ah vous savez des Chiko comment ti. Alors to balé au beta on a tant to bali ba balé ya ko beta na ba terrain président na biso ya na yolo za ke kono. Vela ita. Vela to beta na terrain ya ninyo ya missioni. Na kipese wana po bima yafanya. Terrain mo la wana président na biso Vela. On va il y a pas un pamba. Donc après sikoyo tant to longwe wana to ko mofanda na Capel pour balabala mnene wana ko na université quelque part wana après to longwana to ke matete pa oncle na biso. Zomo leki ya mère na biso. Abina no bo ko na suka kuto na te après via eko kuto va na matete na 68 et vient na 69 aye kokoma chauffeur ya femme à président obino moboyebi na mombele ke azalaki chauffeur ya mama Antoinette mtatsaye kuna père aleki na biso moi c'est père aleki na biso maître Toro. Donc maître Toro c'est le petit frère à mon père propre biologique. Maître Toro maître donc ma mère c'est mes cousins à moi. Mais ils ont histoire à faire. Donc on a expliqué pour comprendre que batu ndakolo bana bango mabete mais batu mingi baloba kaka biso boye to sala ki mais otali parcours ma wa trompetina ya to tika bango na kwa wana bataka makelele to ana tina lo bango wana te to lo bela masolo o yo c'est très important otoninga makambo ya carrière ya football siko na football to ko na matete to former club moko boye comme mon kaka national bato bazako dirigeant ezalaki ba frère moko Billy na Tex ezaki matete momba bien quartier Mboloko ah ouais précisément ah ouais na ba vie na biso autako kufa na poto nani oyo na tota na komonia vie Mireille ozomona wana l'équipe to ke bene ba muchi ba bana ba yambolo ko ka ba ya kabe ya kufa azaki nani oyo alina bitumba tu alors to bani ukano obeta sikoyo omoni so uti eloko ba ngani monument wana ya Lumumba po kende po mo kaza matete to kende kwa to kende nchini village mo kaza na terrain mo ya la wana na terrain mo nene to ko banda ko ba tonga siko ba nzela na mbuta buka ba tonga ba nzela wana ozomo donc to bana ko beta wana diku ba fait bobo donc ba moni ke donc ba zo beta penza te parce que ngape na beta ka poso ya beta ba to ba préférer ngai ki ba longwe ba ke kota norki na équipe moko ya bana ba nunu adalo ya bakimi bango bakabe ya ba place ti ozomo bakimi bakei ba sala nina biso to tikeli na kaka national ba mbembe ba muchi mwana banani après to komisango ba yo sombango e ko koma standard disano ya matete to komo beta siko na to remplacer ba kakoko na ba tubilandu na ba vie chang ba vie colonel voilà ce que bana matete bana comme siko beta comme association na terrain ya matete soko tuni commissaire des zones ya matete abo ibeti lo masolonga na obetu bailo. C'est un grand ami à moi. C'est Sikamoko. Merci na pesi yo mbote ya trop. Bailo bagaivene. Oh, wana mutu nanga. Na ba vie na biso chombe. Ba vie chombe. Wana ba vie na biso. Na ba vie mu baro na sakufa. Comment les obéta ka bana wana solo. To yewana matete mtesali biso poto koma lelo boye. Nde tozali.
to ba fait bobo siko tango équipe na bango ezali na moi ba difficulté ba yaki ya bana banunu masa na pili masa na nga to kolia sika moko Salumu Selemani oya kate yaki mwali te na banunu ah bon yaki muto batakisangani oyo ya turo pili mutu na nga ozomona pili mutu na nga kachere benza donc ye to kolia simo tia komi pe kachere so to kutana elsa non botika maître akota mais kutana maître donc ça le cas ko eleye lenga après tu ko sala siko équipe wana ba fi bubu bakimi baki ko kota na bana nkoi wana ya bana komini il y a côté ya ba vieux jingle bokomo yaki na moi c'est kuna oleki ba wenza matete koto kuna ba kota ba vieux babaila ozomona basali ya ba vieux bokomo bazalaki ba mobati ba mabolu ba assassin ba nani basali ebele siko biso to tikali kaka na standard siko ekomaki derby lokwa ndenge omona kawa Paris Saint-Germain contre Marseille siko vrai match ezala kozala kaka bana nkoi contre Standard il y a Standard kasi on biso to tikala na moyo ya logique to tikala na siko équipe wana ezalaki ya bakachere ya kwengi Bedingwe basiwa diampava ki secrétaire na biso ozomona ekoti comme na niveau moko okondima ngo te ça veut dire ekomi kotondisa terrain wana ya matete wana ya wenze wana epai boye église terrain elaki wana soko balobino match ezali oye na match obana 14 yo ye na 14 kozwa place olobeta pour kabomata stade olobeta non tozobeta eza lokwa amateurisme te on ne savait même pas qu'on allait gagner la vie avec ça alors ntango toyebi kokoma sikoyo na niveau wana bato na bato bakomi koluka place nyao te bamisu baza kokende nayebi joueur moko abetaki na biso mboto bazwaki na motu moko ake na ye baza ye na sucrière et puis bato ya sucrière bamonaki anaki baqualité sérieusement il avait des qualités bamemi bayene na poto à l'époque beta na stade te bayene mara moko na mais je joue avec des gens nakotangelo bato lokwa neti Nesi Monga ils étaient de grands joueurs mais 8 ans comme lokwa neti lokwa biso te on a pas fait beaucoup et pourtant fait beaucoup na yipsi bien avec gardien oui mais tant qu'est-ce qu'on a chez Aya c'est là où épanouissement na ye et le salon mutaya na ye na vita ezali président na bango na nyo tuluka ye mutatinda ki ba joueur na ye na bankama bango ba ya ba na sous-accord bon siko ngai mutamemanga kwa komisanga na niveau ngana za nango bien moi kufa comme on baromètre avec un joueur moko ayebisi grand frère na ngao ya Sozacom na o mususu wana mandeni aza ometa no pika lobi omoni petit na bino aleki bino nyonso tout na mbeta ba ana ka qualité mo songa na jouer na opese loko moko boye o ngana bana osala na mo bato double crochet ça ngana ya na port accord na football double crochet donc le na beta crochet mo ne wana beta ni wana beta ngo deux fois au bois ki makolono osuka na ba 50 cm autant on rappelle on a posté ni on a beta 10 te bon on a beta la soupa dans double crochet na on beta la soupa na dribbler na tsaka ba bi na o mesurer 1m70 mais na tsaka ba bi amitu ça veut dire qu'on a la kina mais ça il m'a plaisir à trop petit frère tout n'est pas vrai ba mituna non na expliquer aussi koyo mais kala nous allons nous il fallait expliquer ngaba ça va comme on m'attend des ara biso za to le village et là on est sauté za natana nzamba pesa le merci mon vieux c'est un peu plaisir content on a ba na mbele ba sepela na yambi ba vie na ngai ouais il y avait un moment tant on va nous bêta a fait bobo ba kende ya vanga a évolué vite tindiki bango ba joueur mingi ba kende ba mobati ngana ye na stade na 81 bango ba utaki tizuzo esimbali te groupe na bango ezalaki ba Pelé Lumanga ba nani ba longola bango na vita
période moko babengana bajouer le nom ya fait bobo circuler na bapartant wana moto atikalaki atikisaki ye wana ezalaki président makani bango na bonotabi parce que makani fait bobo aki joueur ya makani ali boso bolongoli ye boya ozasumbongo mpananga te olero wana mpe atelema na ngu ya directeur ya relation publique na Primus ozomona vie makani donc ye bobo touché été pour faire bobo akomaki na moi ndenge wana totelemiana ya ta sur la stade yozana aussi non mais ngata on a eu na stade siko ma équipe wana ya standard était kingai 23000 plus 2G ya ballon 23000 en combien sous le wana eza jeté j'étais le seul joueur na niveau na biso bateka yo na on PTZ na ke okuta équipe wana on PTZ parce que ezaki na ba niveau ya championnat mosusu yaki ya ba société kaka siko ntango na ke na okuta bacadre mpenza balaki nga na nini tobetaka na ba-PDP nani donc nga na ye baprésente nga tosala entraînement na même terrain na vita oyo ezalaki ya mama yemo wana tosala na biso banda na 14h ti na 16h vita azwi na 16h ti 18h siko entraîneur wana abana okimisa même classe abina kopesa biloko moko oyo yo moko amto kotikala nango eza suna mutu mosusu te baromètre akoya nanga na 14h abwaki balo abi sala kwa kosala centre kanga mobenda soki okangi na droite obendi na gauche omona motu so abwakile makolo arate yo na 60 cm chaque jour kato yaka ye mpenza moto atianga me nabotama dribble au départ abakisenga 1 de plus kana ntango na ye nango nasali nango bajoueur ebele boye petit batanga azabajoueur akalamu ebele azalaki ebele soki otuni bajoueur nyonso tu baoyebi so balobi fe bobo na vie na ye libabela lekaki na kobeta mpo ngai nayebaki yango nga na déjà na bachampionnat interscolaire babengaka rwasa yo. Il faut qu'on reconnaisse force ya moto. Il y a un moment, fait beaucoup comme il y a des difficultés parce que la somba est loupée. Et nous avons dit que nous avons dit non, nous avons dit comme une concurrence. Nous avons déjà Zawana, ceux qui ont sali l'erreur, on les cailloux. Peut-être on les cailloux, quand on les cailloux, on les a réservés. Il faut prouver que il peut le numéro 9 parce que ça capable dans salaire. Oui, on est déjà dans mon pays. Comment fait? Moi, mon pays. On a besoin de tout ce que tu commis, banaya, mon pays. Si on a ici, il faut ça les formes. On peut être égoté kanga, et ina to longwe na babwanga. Moi, ga aventure de to sala kawana. Babwanga ba trouver ba bio non. Mutu moko ambongo aza kotuna na yolo azolinga équipe na ye moko boyebi ba champion mais avant na ba idio fo niveau na combien on a zo asuna ba idio fo mais na kene nano na le tala masolo mosoko eza ndenge to ke to ko bona type moko mona ye ele donc poser idio fo vite à club ba idio fo to kene ngai Boanga, camarade a fait beaucoup de choses. Il y a gardien wana. Na grand frère na ya betaki na vita. Biso misatu tuko mona type wana. Tant que mona type wana, nga ko na ima yele trop nga bro na yela question à sagesse. Ça veut dire même attends na ki un peu turbulent, mais surtout qui dit pas yi nga na zonga rasima na tala ba massa le bazo fonctionner. Tant que comme pas type ngo, ba lobi nga na isi type nga non nga na préférence au coach nga chi. Ngana elisi nga bama ça va bien no bisolar nga bino nga préféré chic mais tant to comme ici qu'on a idiot fa to voyager to comme na idiot fa pas l'accepter qui pango ba donne comment il faut changer ça veut dire sur place ba donne les amis ne mo retenir to calculer nga na calculer chic ba vous battre oui là on passer interview on rappeler alors, expliquer dans la lobby non, mon intérêt est à souligner les analyses de voilà ok non il faut faire la stade non na betité na bet na stade non te bateki nga kaka
na on PTZ. À partir de on PTZ, na s'ouvre vraiment na boule ya beta te. Oui, donc tokei na Idiofa. Tant comme na Idiofa, ba la tsu équipe bango data ndenge bango bazo beta MC Jeff kana bine grand frère Bwanga. Toko sala équipe munene. Ba tunga ndenge ngali non, faut organiser bango match. Faut organiser na équipe minene. Ya mikete to beta suna l'équipe papa. To no kuta leki ya mayela la kuna père na bango na EBA na bi famille na bango. Ba tout moko ya mabete baza ba père na qui vraiment sympa la mission. Aki très bien. Ya on moni ngala mayele tile lo to za ba pile ba master. Pona EBA, yeba mtabandu lokola ngai. Ozomona. Alors tant to komi kuna to bongisi équipe bango. Ngala ko lo ba trotter. So mais di lo bananye bana ko peser trop parce que président wana comment a plus de confiance nanga. Tant to badila match de so na 3 bi na match ya Boso. L'équipe est là pour police et nangala zo mango. Wa bo beto champion ya babandi. Na FC manga bi poto ça la vrai test. Vie Jeff a FC ngai grand frère Bwanga. Abi vrai test photo bima. Abi oui le ko bien les affaires. Quand bo équipe ni so qui photo ni ko photoka. Donc comme ba photoka ko na FC Jeff ngai. Équipe ni na moneli yango so ko beti na kaka parce que ndemo beta ni so 8 wala ko ngana 10 na poto ko ça va. Yo Bwanga zalaka ndenge ozali na kota ya kwa Jeff abimsanga balomo ba efanda te petit na lokota ngo zana kati ya coup de tête yo te makolo petit baba tombolo na mukaka na ziliango na ramasango gauche garder mon alité zana kati babundi na ngo wana ti 0 ba beto gagner par hasard par hasard ba limité ba pour la na kikwiti to pense na kikwiti vous faites les bêtes ba Adrien Kapokolo 80 na ngaba yokia ozomona ke police kutuba na kikwiti voilà donc balobi siko etikali bilima nango bilima to beta na ba ba bebo to l'air to na moi présent mais toujours sur ce qui quitte dans un mois to nous beta contre Makila Makila mwana o dragon ya kuna rivalité zali entre na bien bon to zongi lisuna quitte to ye kala Jeff abumia donc c'est to comment il a dit yo moko to ina ba joueur plutôt ba capable pe ya obeta na kin ba opéra ba film su ba la ikuna ba yeba pe ba la to initier ba mo style ya kini ya vitesse ya na tia be type wana Carole début à comprendre ya moto ba pola 2-0 ba biono eza par hasard ba so gagner par hasard pour mutu moi ça la ba motis faut de nous beta si contre Imana ya Bandundu dans ba créer sous boyer dans ma to pile bango futu ka gagner bango futu ka gagner bango to yesu contre bilima na bango to gagner bango sikoyo ba sangona tango ipanzani ba bino mutu mo baza na komune bobuta kaza dangereux joueur to zo invitation ya Sangabalende na nyoyo Daring ya Bandundu so tato komi kuna to kuta batu ba to yeki na camion ya oye soma ba limpuka wana ba camion tout ça non président sawa ina mbongo trop aina ba camion belé ele ya ba Marjorie wana to voyage na to komi kuna ba batu ba tonda na niveau mo bazila bazila biso siko bazoka mona bobuta alors match ya suka to betaki contre Imana ya nanyoyo to ya Bandundu bato batonda na stade Kondi mate na président ya Neza yaki dans la 3e bi na ngai na tsaki ya liboso ya mutu ya mibale ya makolo ya bisato 3 joueurs balongwe na tie bango 3-0 ba poli 3-0 patron ya Neza ya kuna abeni compétition na ndako na ye to pendeki ngai Bwanga grand frère na ye na président na biso na 2 joueurs a proposé na bala mwana na ye moko na tikala na beta na nini na FC na objectif na ngeza na mwana wana ba Santos na kopela moto na bilima awo yo fa na fait bobo na vita Santos est déjà patron Santos peut pas contester ya te Santos c'est un grand joueur ça il faut le reconnaître les alliés Santos qui yika ko dia bali na mini d'accord ozomona ba joueur wana poto zo ala eza le lote pe lobi pété mais na génération na biso
biso nyonso toyebaki moto ali na rôle na ye mayele ayebaki kotia babi na ye na ndenge na ye Santos ayebaki koaccélérer ayebaki kosala tempo kiyika ayebaki koorganiser jeu les stratèges donc moto na moto alaki na nani okepa okuta vie Konde okuta ba vie Kadima ozongi okuta ba Lebrun ozongi boye okuta ba Ndinga Mbote donc ça veut dire moto na moto et pas une équipe alaki neti ngala mabulu j'étais le patron ya mabulu wale ubuti sikoyo le na ye sikoyo na mabulu te na ye kine ba memi ngai na 6 ans akukuta ba milere kuta ba vake ba ngide ba nangala ikuna numéro 10 mo mabila na sala entraînement mo chocho nzoko mutabe abenganga nzoko chocho abi na mutu na bazo futa ba sana 6 ayi bera yebeliyo ozonga suba mboka tundi kuto la reza wala possible ki baba oh wala ka 6 ans société cimenterie yango za ba professionnel ah ouais ozomona donc bazo futa ba ko neti ba jouer rapport tonga na komi ba na sali ka entraînement moko apesi noter chocho itila bi mutu na yebisa ki babando seka numéro 10 ala ga babi omoni ndenga ye wana obeta susute ko ba joueur mingi bala tona ba joueur akauka ya équipe mo bazali ya kauka michezo ba quater ba linga ba kwata to ba dega ba vaki ba pile ba tuna ba bi mutu na penisa joueur na malba obeta susute mali no oyebite oyebi masolo ngeza donc côté voilà touche no na yebi pizza ke moi masolo ngana ma yo video siko ifale ba dukela ngai bulo kuna na koma lwani ba chocho kwa ko bongisa ba frigo kuna ba ko tiko le mwana te après de obeta tournoi ya stade ya ouverture ya stade ya Kitemo 14 octobre meilleur buteur na monga na tia 4 bi na sample ya tournoi ya ouverture ya stade wana tozomona tanto beti yango mabwilo alaki wana matete pe azalaki mabwilo poza kipe kimpedi ayeko ayo beta yango sikoyo bato ya 6 babi no ozonga sokini te sonde bakozwa yo kotuna biso tokosala directeur d'exploitation bayokani na monsieur Britnel mokolo 6 babi foto somba bokutaka batinga hotel moko na banovana total sikoyo Billy meza ko préparer match contre Kano de Yaoundé siko équipe ezali makasi ozali pembeni wana ezali 6 siko foba ça la test na bango na contre nanyo 6 diboso to kendeki mwanda sozi to beti kuna to sali dede na chaki to zongi non to yesi koyo tournoi wana ya stade wana ya ouverture la stade ya Kitemo ko wana 14 octobre natie sko 4 babi tete ya ozo masuti bon dizi wana tshaba bi wana so babi azako te ko somba te beto yebi ka oyo nenga zalia wa bomba jora matona wana so ba on na ba jora vita to beta na mona soki 5 fois na ba nanyo bilima to ganya mamuto mabwili yeso kama vita ganya mabwili mabwili est très fort à l'époque yemo tout monde ka auto kufa kala mingi takere ko mona président mo nanyo umba dute tabi tekela nga mabwili ba ma champion de non champion de champion d'Afrique ba joueur ko zana bango parce que okelo kuta una mkoko ala ngana mogwa lema nyala talaka ba champion wana nini ya mabula nini mais 81 et c'est que notre meilleur buteur meilleur joueur kuna donc ata una ina kuti ba fait beaucoup de ba banda ko beta banani lupeta meilleur buteur ngata on a yé to beti match wana ya non na kene test na nini na 6 bazwinga donc to beti siko match wana ya préparation ya bilima po beta na Kano de Yaoundé ba polaki na kini wana o bazolo bakibalia kimbo batuni nga babi yo mon équipe na bina yebi bango ba massa to beta na bango wana Malubanga Vieux Mandiao Sampas Fafa Impoma bango tu balangi bariko banani ba mangala banani bempole ba mayele batutu banani oyo nani mutu nanga kutokufa mobati mutazongi sere ba mubiwa na grâce à mayele atire yango angila barango et tout le tibia ya mobati koti
tobandi kaka boye peti na sukula bango na tingoli on akati babundi na moto kebita tozongisa tosabetaki te parce que afingaka bajoueur ya 6 ake bajoueur ya mboka biso tokolia na bango esika moko te entre-temps restaurant ezalaki non bamasa bakaneli ye alifo babuka ye aweta match ya nini te nga nakoyebisa mokandila nayebisi mokandila nga bino loba na jane mabeta te mpo bamasa bakaneli ye très ça veut dire ezali master comme na niveau moko yo kokende bousculer na baniveau wana te na protéger médialement non bayebi te moto ayebaki yango kaka mobati na quelques joueurs qui bopemisa Santos parce que bakaneli na bajoueur ya 6 ans ozomona ngambo na oyebisa nani mokandila po mokandila kipire ngai ozomona lakini ebisi mokandila no oyebisa jana mabeta te po talaka bakaneli ya topo ndenge malobana lobaki wana ke biso to bajoueur ya mboka et puis bakonolia na restaurant na biso lisusu tokolia nzela moko na bango te fo biso tolia afa bon bango ayesi ozomona sikoyo bajoueur badigeraki yango mabe bajoueur ya lichezo wana badigeraki yango kolo badanana banani bavaki bagroupe na bango wana ka ngai no mwana maya bakobuka ye ya pe mutu na ngai tobandi nde na bakolo ase po bango baki na tamiba bango baki na tamiba bazola mina biso toye nono PTZ sikoyo baaméricain de grand baki na matiti mabe na biso. Donc, Américain dans la génération, mais oui, les Américains de petit thé, le Yaya. Après, le petit frère, il m'a dit comment il m'a pire, on a comment il m'a pire, on a qui n'a yé, na petit ngombo. Bilo balalaki. Ils sont tous salués le plan, na sur balalaki. Donc, moi, c'est là ce qu'on fait, Bobo, il y a d'autres côtés à s'arrêter là. Oh, fais Bobo, petit frère, nous avons banayo dia kundi kukumate. Na niveau na biso neto tika la ntango ba Santos ba kei baka bompe ba na bango. Même nous tika la patron ya stade za yete fo ndi mango. Et ça là que vous beta match bon yo. Oui, mais to na ko beta ya ngol na zo expliquer yo, jeudi ba beta contre nanyo yo. Matonge. Ezalaki semaine wana ya dimanche wana te, mais dimanche ezo ya imana vita. Wana nga na utotia bina ngai ya qualification ba memainga bandaki oyi banaza kolekana na quart de finale te mbali oso aye soza comme police aye deuxième ezalaki étoile ato yi mutatia ngo bi donc omoni ngana bana ko se référer na kakoko kama bomaki bibala ya bilima balala kana banunu matete alobi topolaka mengaso na ye na organiser bino kapo boma libala trois bi atia bilima trois bi minano lero na président maifula bon ngape na bana ko s'inspirer na nga kapo ba tamba ye na jubilé Kazali tokendeke pa mali na mpozo azo expliquer biso lingi kombo na yo etika libela faut choisir ba match au bon moment au bon endroit et otika libela na miki ya ba et nana comme qui na makambwana na tete na ngati vraiment na ye kokota na imana na 80 tango wana na 6 ko na mabwilu na mabwilu uchi mabwilu meilleur joueur ko ba elire ngai na bakabulo ba journaliste meilleur militaire tout na ba boyeza ini Lupeta beti toko beta 24 matchs aller-retour, donc c'est 26. 13 aller, 13 retour. Oui. Lupeta Betty, 13 aller, 13 retour, a marqué 15 buts. Ngai na Betty, 9 matchs à retour, a marqué 13. Ça veut dire machine a marqué, n'a temps il y a pour perdre. Aller na Betty parce que n'a une prolongation. Le temps pour que tu sois n'a perdu qui non, demi-saison. Allez, na beta qui a monté. Nego beta na bandi 2 matchs après, ça veut dire non 3 matchs ou 4 matchs après. 9 matchs. Donc na tie babi na ba muma moko ni matema kwanga. Na ipse na match a shia ya kuyati.
oh non okokate nayebi yo oza ma joueur na biyo naza capable ko humilier mais nalingi ya humilier te parce que oza pire masa nanga koya koyamba te tika mutu muswaya alimita ya baba na tia da 3 bi bakomi na tombo wana bokutaka signe le transfert de chez ya pale et pourtant ba joueur baliaki mbongo ba joueur na sur mabi non ngana la yité le ba le mbongo wana ngana la yité ba ko sa président longola bobo parce que ya le mbongo donc pour pas ça les formes ba longola pour toluka pesa mbongo mais ba tiko ye sana ba mbona ezali na lema na tuni lema merci de makaka kasi au moins na makamo sala ouais ça va Fernando Finda nasi boyo comme solo ma Karim Chomba ya version bilanzi là je vais te montrer notre cité et ça là que il y a un link là yo fait beaucoup taka au beta sur matité o ya kufaki avant 3 jours de match c'est dommage parce que bah tout déjà avant de parler na bonjour les matchs moi c'est la passe là na auto tia siko bi na ngana na mobeta ki na bi na Alexa Imana na 8e de finale et na 16e 8 ti na quart de finale alors dans demi-finale la finale Imana s'est démerdé au quart de finale il y a moi de Paris Saint-Germain et là vous allez dire Imana ya voilà mais ngana tu vois qui défi wana na lobi na porter grana na bi non ngana Alexa ba et je l'avais fait na tomo nango ba komi yango ba lobi il a promis il a réalisé et bah même ngai banda stade ti place na bango tant to beti match wana so bato ba sentir que non butaka les grands hasards très dangereux bato vite pe ba komo luka ngeni ma ko faire chitenga oh il comme qui compliqué pour vite aider ki kalamu zo mona aider kalamu po baba longola ima mais ba ko ka insulter parce que ngana bien mais comment compter donc kalamu ba que non so ba wa olympique na photo déjà c'est pas tenga ba ko ba yebe aussi que lui a fait beaucoup il y a fait beaucoup et muta na ba makambo ebeli parce que ko expliquer à moi ma famille pe na kati par pe ya moi responsabilité à vite à na kati ça veut dire je sors déjà ça dit arrêt cardiaque na pays bien beaucoup taki akoi kuna boye na ina ko betsa yisute mais les amis pela makambo ya famille na kati faut pas trop ko lobaka ke vite non ozomona makambo ya famille zaki na mwakati moi te mais zaki vraiment ya moi trop et comment qui ya moi trop merci na mona liwa ya gafwa na utaka lemba na ko tsko mbele donc na éviter so star ni na ko fa mbele ba non ko lobaka ko mote pe faire na mo kata yote po ngana mona batuka ka misato ezali bavo mali fait bobo na papa we c'était ngana ba ngai te ngai na kisasa e bembo ngana mona yi mona mti ouais fait bobo so ko fa 85 ba 86 non 84 le 16 juin 84 ouais le 16 juin 84 donc on mbele na ko ngai to ko ta wana donc moya ko lisa ko ngali ma ezali donc il ko na tika ngana ko le biso tangi ça on va faire on a ça qui na yebi na donc si ko samane ko ta ba tant fait bobo ngana kina terrain ya football ça veut dire ba prometa ngai mbongo ya na manda abiso mutayari na kopa ngo pesa mongana tozali na Zakari même si Zakari mo ka bo te diete Zakari petit na biso ya Bega to benga pita la minga tozali na ye abi na ipsi na bi petit samongana na solo mo ko to ke ni pas là to pas bien to beti guitare ti sini ya ipsi na bi petit man na ipsi na biso lekisi imana au pesa yo bongo ya usoma na kiti anda kuna garanti anda so ko ligiti ya poto au pele yo na edisi na dali za mangana ko tina siki na ipsi vie na usimbi so bilamba na kelo ipsa bana batonge nyoso to ya match wana so na tiete na zoni mutaka la bila betika la bana na ya mutaka bon donc parce que dans la qui sûr na bana ko kima na tongo so na la mwika na tongo na bandimbangu pati 24 novembre na ni stade 20 na mati ba gradé car ni mo ko match mo ezalaki na yebi ke ide pesa bimisa mo ngulu mo go match mo esalamaka il fallait tomber dans mon mardi ba bité le roi ide pesa bimisa mo ngulu match mo go bien go beta ma jeudi match ali batinga te le roi entraîner ma comme pas vous allez moi contre atinga te
mais bato basombanga na imana natangi loba komona ba tanga le total secrétaire d'état chargé à budget et finance Bazunda na nanyo ambassadeur Kimas bango bapasangisa mbongo na bango po bazongisa mbongo ya asibantu po ngana ya na imana bazongisa mbongo na bango po nga bayelanga 45 000 Zaire ya ninyo ya 10% kimpele ya na butu ça veut dire bateka peuple ba 450 000 donc 10% na yo mais bon mboko ezako somba ba jouer cher les aïna là ya mujima yi po bango na ba diamana bango et tous ça scène yo to kende kuna kalunda fanfa impoma de Lupeta na oyo mususu nani Kabanda tozali na bango kuna sikomana nguta pesa kombo mais tant que toki wana alobi na ngaso eleki ayibisi no ngabino ngafuna mona ye to ko na voiture no to yeti na soza kompo alors pas na 22e étage to ye na nganda wana ko mona ngini château na sima wana abini wana to solo binaye et pourtant bazako ya na paye na soza petit pompier na soza na kumba ba na tuni ngabi ebi mutu mo wa chauffeur na bino ko mona ye Charles Bobuda kamba oh c'est le chauffeur na ngabi mais grand frère na abete pe na vita na ba kibonge na ba bananyo ba mayaula ba allez abisinga bibo kende suko tiango soit là ou abisinga ma 10 000 ça y est moko na tana poche abi suko tie ba biwa na ba dozo tuna zakara we bisa yo petit chose na we bisa na tie ya mona tukene no kikuna ba indépendance là ngaza ke toucha do toucher na tête suko me ba dossier moko ya ba na remettre le solo dossier moko ya ba Mbopé quoi ça là 15 ans ya grand na ça la finance baza ko tombola ngote kelo tuna mpe quoi nana tomboli sa dossier wana ba vandila la côté ma ba moi ba futa via na mbongo ebele ala ite kwa ikala na kene ko mona nanyo Bazunda mana ebisenga ali aza cousin na nga propre donc son atebi wana bo futi ba mbongo to sala ba papier nae bon oui bima na débloquer situation ko kene ko tuna mbongo mpe kwa abali basi nzo misatu mo bima na mbongo wana ouais merci donc nous sommes cités pour tout nayo donc vino pas les examens historiques mais pour y a la photo je crois pas avec na mama non ngana yaki en tant que footballeur te ngana yaki na photo en tant que musicien ba muta sala effort pona ya ezali ba neve na ngai Jacob Boto na Guy Boto na Freddy Boto ba misatu. Donc quand on qu'est-ce qu'on a pas les ambition de goya poto non na zaki na ambition mais l'air wana pe pona obime koma ki compliqué so ba moni ka na aéroport ba kangi ato tika na obeta ba kangi yo kaka ko ba olwa moko mobuta sala ki yango ezaka pona kaso koma ti na biso ba marière ba maungu donc ça veut dire so ko si 33 ans au obima te ko obeta na étranger ezali bon moi vite fait na mbango pour obeta sous l'histoire de la musique pour aux albums dans la marché déjà tout le monde moi vite fait carrière nous ça la nengi pour ça album nous ça un album il y a 1990 il va être meilleur nazala qui révélation de la après mascotte de Catalas c'était ngai na nzembo ya calamité ouais oui malala Carlito akina kati Malaja ina kati Shango abete guitare Motingi na basse Alpha na CT Madilo yembaki donc ba grand prêtre nyo so bagina kati bagina kati Barosa na solo et ça qu'est-ce qu'on nous uta na bal na milieu mo football ou yesko na musique si okuta na ba kawana ba toto tangana ba oh mais football moni ba vima ya ula pe ba banda ya bongo et non qui va aller jouer à Juventus ya matonge mais ako beta musique mais yeba ki bale osana note mais ya ula ndenge mo ça veut dire vie wana vie beaucoup le pays bale la ki nino tobo sana vie wana bete il pas aki je crois footballeur azalaki entraîneur Juventus ya Juventus ozomo vie beaucoup bale ki entraîneur mais akoma ine nino bon ezana ba mususu don wana sana mo mais intéressant ka yete neti ngai musique bana ko intéressant ka penza te na yeba ko composer na yeba ko sala mais c'est ça c'est la maman qui peut na c'est
na yeba ko sala tout mais musique dans traditionnelle mais na ko na goût ya musique mariage mtakotsa ingai jour Nelson Mandela ayaka na ki akeleki na Goma Zaiko ekabwani bato musu bake Goma Zaiko musu etikala famille de famille na dete le mana makamuto wa famille na dete wana tsikufa ozomona donc problème wana der Zaiko ekei bakabola ki mwandamba ba Zaiko wana bakinda bakenga nyoka longo ba musu bakei ba récidiviste ba tikala ki lokwa non malage Motingi je crois parce que moi quatre ba ko benga ba bino concert moko boye ya Toto Scolaire organisé na komba Zaiko lero mafuta ba senga si Zaire to nous obalara ba benga na yoyemba na omoni bi terrain ezala ki face na bureau ya MPR wana na Kasavu so bi masimani ba to beta i concert ngwa no na sona wana ba musicien ya wenge non muzuluku na pesa mo na muzuluku oui tulanga kala mingi tezo wa kutsama solo ampere de yale ki ba kosa na ampere de muzuluku ezayo na pesa mo de vila na yemta sala mo batola nyosu bazala ezayi ba mona bébé donc atala oui te ba on contacter parce que ba signaler ba bino mona mayobo yeba mo vrai ba chanter bazangi ya okotaka na masolo bon on va découvrir ndenge ni pour on va oh mais bien donc ba na me manga kunati avec ça mangana nene expliquer que donc tozako tambola mutu mutu na vie na ya confiance nga vie na ngeza ki za mangana bon faire de andole ezalaki bimi mais basona na mikolo nyeso tu obala bakabwani lelo basonga ni bakabwani mona bana ba expliquer ka petit na expliquer bon je sens petit na ki dudu oh ti londe bazaka sikoyo nde ténacité wana dupe le kwaki trop fidèle na vie pour na pire vie de pire vie na mais petit akati ya ki dudu na petit akati ya zamongana te ya pistola inga te vie kutabana nga masolo ate mais na dere minute tanga ko comprendre masolo ayebsinga lobi non nde oso kende poto awa yoso kende lobi na ba master mais na pesi yo mukando keno pesa jomo ko bakufa pe komo ne laji baza otambola laji Jimmy na Ema ba be mona Zaiko na poto pour check banzemo te ça veut dire nga na visa na sikoyo pona bima et siko batinga na liste wana te ba neve na ba coopérer ba lobi non yo faut que na bato ango okeno débrouiller vie na yo na poto lokola pe Zaiko ezaki na moi ba difficulté ya ba difficulté te ça veut dire tozo kende vie mathématique alaki ba Jimmy ba alaki na bango ba tutu ba alaki ba Shango ba grand prêtre to keiti ba kotinga na masolo wana donc to komi koto na je sais pas ba ibaika ke vie na nyoka longa ibaika ke non pe tu na pas la bosaka moi vrai masolo musi ko sala pona pe yepe ako tsama un de plus ameni ngati vie mo sympa côté nanga wana solo bango masolo vie mo sympa côté nanga donc souvenir on va venir aussi avec ça vie nenga zaliwana na kumisaka yeka ya trop po akota na masolo ya buso ba bato basala kunate te masolo wana même ata ya koloba ka watili mutaka de kufinga mutu na Zaiko identité na tolinga mutu plan na Zaiko soza muta Zaiko discipline ça veut dire pantalon non faut za na ceinture vanda chemise na kati et puis discipline ko ke kufinga faire pas ko kufinga muta Zaiko te po tout peut ça na ba respect voilà donc na nzembo ngana yembisi koyo bat ba beti yango nani oyo madoka beti solo popoli poazali Jimmy ya bazali ba grand prêtre nyonso titre album wani ko to so bato de cortiquer titre album ezali na kobanga te ça veut dire nga na kobanga te na kobanga te nga na kolela te ponga nga na yebi lobi na lobi liwa ekozwa penga ve popoli po ali kofinga ya bato alanda kite ça veut dire nga na kobanga te po lobi penga pe na kokufa pourquoi na inofinga moto po na yebi ke lobi nga pe na kokufa ve popoli po beti na kati azali ba grand prêtre ni surtout bazali merci tozo on surtout décortiquer pour la traduction réalisateur ça ce temps mabera wawa ya vina roger wawa la lani la personne de ce que ali cancer to comme les gens suko ezaki telo la vie je na yebi so za ba dédicace singa na pesi Washington mota to na pesi masala papi gen mota to miga gen na Canada ya Jerimbouma na pesi mota ce que zali na pesi na lini ngama mota to masala ngai dilumbu na pesi mota ce que zali masala ngai dilumbu 0033 code de France koda ki ponza na mwasi na ye Marlène Mambo ngako na suka soki ba mota ya liba ba to wana o ba mota zaka na bakino nyonso tu
tout ça là-bas makasi tout vendre longo ngelo na za kosenga tout vendre longo tout bongisa pays ezonga ndenge ezalaki na tamba benga biso bazairwa kina lokumu mingi baza kobanga zairwa na poto solo bizairwa neti nga naza zairwa na papier na nga naza congolais te naza zairwa mais toza biso nyonso bacongolais toluka toyoka na ndenge nalobai na nzembo nalobi tosangana po so tosangani eza lokola nti yesu ndenge akendeki na baposo na ye après ezalaka nini so kosangani révélation oui osangani leki kokabola ndenge nalobaka masanga papi gen ike lusance honorable noyoka vena na kozio impression na nini na intervient lelo bon parce que bato mingi bayebi bobo libabela taki jogo or que côté à nous les pas allés donc voilà va découvrir même côté bale na ye moni après ne mi fait aux ongles ndé ba yé ba côté miso ba baloka mo oh nzembo zakiye oh nzembo eloko yakiye na oya na nyonso moni donc mingi a robaté bo bala na ka to le la vie. Merci. On découvre sur le belé quoi. Merci moi en mot de toi personne 80 ans na biso moté Mona Johnson vrai chéri. OK pour la 80 ans 80 ans on va éviter que 100% va toujours tokos tranquille toujours ba petit bazar ba 80 ans qui ne peut bazali ne ba petit ba beti mbele ba Marlène Mapindi Marlène Mapindi donc ba la wa tout mbote na bango ba tranquille kaka makambo mingi ane za la tepo makelele pour rien c'est pas bien. Merci. Oh, tout ce qui est un petit frère dans ce pays a trop balasé, m'a trop développé mon pégaga. La petite amour na ba petit dans la staff ya makasi Zakari. Na petit player Blaise Npaye na Bodombo na présence Léo Massia. Na JB Wami, ba pile batunanga na Jean-Claude Makimuna na petit Claver Ebende. Donc il y a sa président Masole Zali kala mingi te Masole Zakari donc moni batwana ndenge babandi wana waza na droite na mawana des fois te